Salut la bande de nous faisons le biseau à travers internet. Et ça simple servante la bino Fatou Jingamina de la presse. Au bino bolinga kamingi mingi aka la masolo ya kitoko na kati internet. Internet la bino au bino bolinga kamingi ndeza bolilo na ele bino vrai so ya bien couloir des stars. Couloir des stars zolo ba makambo ba star nyonso bino boyebi. Na pesi boye merci na garçon azasi ma caméra na biso ba bi gloire mbaya garçon capable na pesi ba merci na ye. Na couloir des stars ezolo belani ezolo la vie ya ba star bazo vivre na Congo forcément se comporter ba vivre ndenge nini na oyo to monaki ya Madonna supreme babundaki ya to découvrir lelo ba star ba vedette bazo wela nini ba fille à théâtre ba journaliste to découvrir en lelo na chaîne la bino moko elengi na biso TV po biso vraiment babi to ratakate Torataka vraiment te vraiment masola boye faut zakaka na elengi na biso TV pour découvrir ba sentiment boye toza lelo awa tozo lukaya Mado en plein tournage tozo vraiment Mado et biso pour na nya komi ko bunda babi ya ko betane ba journaliste ya mo betane ba théâtre c'est pour ça toza awa vraiment na olsenga na cameraman na vraiment akotisa nga na kati na découvrir Mado vraiment lelo annoncer biso pourquoi bazo bunda koto ba babunzi koto ba kuna babunzi eza nini engo lakisa nini kandingi na lobaki na bino na chaîne na bino moko elengi na biso TV c'est que tozaka ka awana ya Mado na kosenga na garçon aza na caméra na biso gloire mbaya afongo na biso caméra muna ya ba invité na biso botindaki ngai boyokai. Bonjour ya Mado. Bonjour. Oh ya Mado, merci ndingi na monio esali ngai bien. J'espère que tu as des questions belete ba question ngeza kaka muke na ona otuno yango répondre ngai parce que na moni que na yebi ya Mado a notre travail na gérer camion de couvertors le lui ya Mado a comment travailler moko to ya Mado a comment sala wapi ya Mado sali so groupe ami balé to ndengeni. Ah bon, yana lwana linette pour na kopesa salutation na ba fana nga tu batunyo so balinganga batutu balandanga na sera bino chaque fois qui si quand muta uti source muta bossa na ngote donc Jerry Coubertors c'est un vieux Jerry Coubertors muta sala ke ya Mado azala de lonzo ndinga za Jerry Coubertors de 57 na boya ngote bémission tout na sala na ndima ngo na expliquer bango ke na utaka na nga côté moko boye mettons na ye na maambango Jerry kutana na nga Jerry sala ke na zala nzondinga za Jerry et la bima sur internet à cause de Jerry na travailler sur la Jerry oui mais c'est un vieux soit ça les films benga na yaka na ko assister mais nga na osama na mpandi na do avien na to kochana biso bien ya sani ya kwena enga pena na kwena na ninga mabeti na ninga polémique te pour créer une polémique te pour pesa mabe image mabe na ba fante. OK, merci ya Mado ndenge za bosse ki ya Mado nde to mona yo na banzonzi ngebele lelo na moni yo pas président oyo lelo na moni yo pas président oyo oza kuna to osali groupe na yo moko nga naza kuna te nga na kenda ka juste osala musala na zongi na sali groupe te oza pe na groupe te oboyi na yo c'est que tika makama théâtre tena tika poani ya musala ngati mais na ebike yo za président c'est que faut osala loko moi tout le là c'est l'entreprise à quoi entreprise ane ça souté je sali Jerry Coubertors de 57 bisika zali bambote belé mon vieux je sais que batamokili balo banenga ba message na bango koloba mais eloko zate na ebike so mtasala entreprise le loko kwea et signifier que ndenge entreprise ne kufi akokoti sa dossier te azala engagé quelque part. Tu vois. Donc, nous travaillons à Jerry Coubertors parce que tu sens ça comme groupe. Mais na mi tu Jerry au travail na quoi n'enga pe na travail na quoi na mais ngana na groupe te. Oui. Merci na bana poto ya Mado abo abi ya sa ne groupe te so bengi ya koya parce que ça soldat ta makasi parce que ya Mado ndenga za bino mo boyebi akuta ba fie bela ndonzi ba vibra ma longola troana leto mo na ya Mado. Polémique te polémique te ezo yo bana. Ça sur les États-Unis moi na poto balobi moi na poto tango ya États-Unis en plus donc boy sam qu'il na on la benga raé America zara moko. Donc là boy ezate mais ko polémique ko créer te ça ma benga ngana polémique. Ya Mado quelle polémique te. OK, pour na kastochité deuxième question na ngeza boye. Actuellement sikoyo ba fille à théâtre. O ba comme au sala ko sa ba vidéo
mtakala kotindela mibala po tombala exiger pour on atindelo mbongo faut ça la vidéo moboye omisimba omitia misapi osima mabele sali vidéo asali ngo ba futie te ma deux zela oui bon ça va n'abi ko défendre bango si ko par là mibala ngo baza ko exiger ka ba fia théâtre ba sala ka bo ba tina ba vidéo. Est-ce que c'est vraiment d'importance parce que pas publier bien je sais pas ba fille ba exiger bango je sais pas tout le monde a fille mo ba publier ça fille théâtre té moi na poto en plus ça fille théâtre té donc c'est pas important mama na photo na bato batinda ba vidéo wana otuna ba question na netinga na sala ngoto mote ke so tuninga ngo olukelinga problème te na tunyo bongo parce que biso na chaîne na biso Elengi TV to bomba biso te so to mona kiyo mais c'est amado to mona kiyo mais comme to moni yo te te beka yoza boyika to mona ki na biso te ya wana na yaka na tout na par là vraiment ba se respecter un peu mukina mibali na bangwana ya mado c'est que na boy pe lelo lo ba fanatique no ba yoka passe wana ba mona pe ba publier yo pour s'entendre nga ba fana nga ba yo compter parce que je me respecte beaucoup normalement mobali so alingi yo na place asengo vidéo afuti neka biya ekinte busa za na mbongo afuta biyete eso za mbongo afuta biyete gangi motema moko bokuta na sali yangote mais abili kama mbongo tu babili kwenta mbala kijua bia fi avant tino ma $200 na ngati na vidéo mali soko mali bele pona tino mbongo cité ya solo bona ebite batu batinda ngo un peu de pudeur. OK merci ya mada boy na ye mada abi ya sala makambo na te mais conseil ezaka na ba basala ngo lisusu te. Dernière question na biso eza boy ya mado ndi na yebu na so banga tani na zo banga makasi pa babike ya mada komi boy ka mada so beta babike en pleine vraiment émission au beta qui na comme pour la garçon ça c'est ma caméra na biso nda pesinga force habite to kende moi ça za ne plaise ane cool e banda kindeni o beti sondeni attention la cameraman po yenda uzoya mado zo sala taka gloire mbaya na kumba gloire mbaya mobali kitoko magaza ni mulaita za ne pe mukusete quoi donc mais parmi ba cameraman na kati ba site donc je pense qu'elle est bango normalement au moni maman Yvonne Kuminga blessing aibsenga yango mokonza mama babi ke nzamba otombole mikolo na kati Londres donc nzamba tombolier likambuna mutute azane pe na problème mutute mama Yvonne Kuminga blessing moi ça pembe aibsenga lobike car no moni ba journaliste balukara ba problème parce que soki oza sévérité na ba question oko silko salelo mumbo e sali mabe vous comprenez na soli na Christian Kachila na États-Unis américains zaka moko ayebisinga pe la même chose on a bengi Orly Mazeko allemand a expliqué nga mokonza Bundes ayebisinga ke Karine Bara na boka bongo nga soki na sala kengo na sakengo teke po bafanda nga bayinanga non na se défendaki ayela kinga brisque na ndako abimelinga brisque abimelinga je savais pas na lobanini avant journaliste aye pas mutu babengaka okoyelanga brisque te ya ate pa wera soke fo benga pa fali soke fo benga pa jibe soke fo benga pa fere fo benga fa bugas kuta linga te do fo benga mais ya benga ngata bimelanga brisque pona sala maboki ya sens ten bimelinga brisque na ndako haye bon ko benga ne pété poso na benga na ke pa ngachango kaka na YouTube ngamoko na zuye to kotina ndako to banzo solola banzo posinga ba sale question to sano émission wa musika na nga mais to ko tutana pe mapeka to tutana tipe ba makolo fa poussa na pe mena nga salo kwa kolenga ça pas de sens nga za responsable na za pe na mobali ozomona quelque part na osabo mobali na pa tuna ngo tutene makolo poani donc mamnyo sana fona evitango o comprendre mais le bike yone bo amwasi na mobali bo soki ndenge za boye soki mbongo apotote c'est que bo sa yi asali zuwa bon wana batu ba message ba ko interpréter makambo ya mtu mtana façon na ye azola lika mtu mtana façon na ye interpréter ka makambo suprême à cause mobile dans la tête azamwa na mobile na ko kitsete normalement mais à cause mobile dans la tête c'est un journaliste c'est un collègue à sala pe théâtre oui malgré to solo rato a projeté mais to pesa na ba salutation parce qu'on a mona ki on dirait ba tindiye et pas nanga vous comprenez banzo tunanga na diverger yo na futela ko ndaku papa moi no azanani ba question bongo o lakisaka ba photo et tout ça pas de sens so au fond le lobby la ba photo azanango anango te alakisa ba vidéo anango te sko
rolobelo omombo ozo talama monde entier yo lo bango pona sentiment YouTube no talama monte ki un sens te combien pas le baki bongo bitende za bonga zanga ya mado nazanga boyika c'est qu'il faut na beta na ngai ta maman sa beti moi mobile c'est qu'il y a des gars nga beta qui était excuse na beta qui était na sopela ki juste ka mai na sopele mai to bimili banda na c'est sozo continuer na benga petit frère na nga beta yo et petit frère nga utekso wapi je sais pas na benga ekuto petit frère na ka lupango baboyi ndena benga petit frère na nga utekso wapi je sais pas maman bimi pas abeti le kofi nande bakimaki tu vois c'est pas bon parce que to sera ba responsable nazo ça va faire na chaque fois que naza responsable naza maman j'ai une fille de 12 ans naza dia na mwana aza dia grande fille na mona na publier puis na ba Facebook ba to ba za ba mina nga ba yebi mwana nga donc ko lingate mutu moko boya longa na éducation ne mo bwa libanda aya ko tsengo na katsa ndako na na lingate pourquoi parce que naza na mwana o nazo éduquer j'ai aussi naza pe na famille moko boye oyo na éduquer to ope bataela nga alors lelo soki comique mutu moko aya aloba buzoba na komona nga na lingate nga na mesana ba bitumba te na fille mo gentil na seka trop na zaka bien na batu na mesana ozana batu po nga so yepa na nga fufu batu nyoso baliaka tu vois mais c'est comme na ba niveau que ye aya asa ndenga sala bon jamais ko tuna na télévision na na déviation ça pas de sens. Ok, merci na balani sozo landa biso ya mado ye boyoki ndinga mado à se défendre ya mado abeta qui était ya mado abwakila ki justement parce que ba question na ye ezaki na limite c'était déborder qui ba question na ye ya mado to comme presque na souka na ba remerciement ba fano ba tika kaote ba bazala toujours proche na yo ba benga ro de près de loin vraiment ba remerciement na yo et ça la bango bien au remercier bango et ça la biso bien. Ah bon, merci beaucoup na parole. Ba remerciement na ba fan na nyonso batunyoso balinganga, batunyoso ba apprécianga, batunyoso balinganga, batunyoso o ba yambanga na monde art. Donc na ba fan partout dans le monde. Na pesi bino ba salutation ebele na lingara bino mingi je vous aime bien. Merci pour na ba conseil. Na ndenge bo conseiller na ndenge bo fortifier en tout cas vraiment merci beaucoup. Ba salutation na na Yvonne Kuminga Blancing. Ndera na obenga ye mokonza ba mama na kati ya Londres mikolo nzamba zo pambola ye yango azo sezo sala ke azala choupette ba mama donc soko boy sala mokino sangisa batu na yo ba salutation na Romeo Kazimoto mobala mama Yvonne Zawadi donc babi wana couple vanda na kati États-Unis donc ba soa na kate ba bunda kate o nga je ne vais pas te kuna intact nyoso OK ba salutation na Orly Mazeko Alma Noir babi yende mokonza Bundes boya sala mokina yo kaninga na lobaka Christian Kashila Alman Christian Kashila ye moko américain zaka moko mwana poto et en plus mwana mabele donc on a grand frère propre bambote bele bisiko zwami merci beaucoup je vous aime bien. Ok, merci ma fan nyonso ya mado, merci la balade nous sommes dans l'émission na biso oyo eza couleur des artistes vous sentez que na yeli bino artiste na bino bino préféraka ya mado juste to komi na suka question na nga etikali kaka moko vrai ou faux ya mado aza muluba. Faux. Vrai ou faux que ya mado abota mwana moko? Vrai. Babi oza ba 6. Vrai na mwana moko. Vrai ou faux que Yamado Azamba la poto? Vrai. Vrai ou faux que Yamado a botana comédien moko vraiment artiste comédien moko théâtre a botana bébé? C'est faux, archi faux. Merci na balani sonyo na biso ba question to tuna ki Yamado à répondre biso o ezaki na capacité na ye na biso à répondre biso. Merci na pesi na Madeleine na misenga moi si ya pembe babi moi ça pesa kali ki ni $100 asmaka karabi li papa kaka nazo zela kaka taka olaka ki ngai pourquoi pas na exaucer mawanga babi petite ça na propre na kati États-Unis taka leki auto défendre hein wano gradué ndengi na yo taka lipe mapoto na kopesa ba mbote na nga na avokumbi babi ke yo nde okangi Brésil mobimba pourquoi pas na Richard Matata na kati ya France na pesi yo mbote ebele na pesi so mona na manu malu yo mo konza Bruxelles ezaka ka yo babi 1 2 3 et ça la nga vraiment bien. Ok, merci. Na pesi je te laisse mon boss. Yo na seka parce que ça la nga bien gérer kamiende.
mobala mbuma na zolo tatumushina vraiment soki ndelo na temi boye ministre de la presse atema bobo mon ministre de la presse ça pour na gérer Kamende pourquoi pas na gloire mbaya garçon capable garçon c'est le garçon oh ya bien na PC ba moté na plasma na lela au fond na kraka au fort vraiment il y a des gars